Comment on a ezali Guy Moleka, bato bayebinga na kombo ya 007 As de Pique, na vandi na limité résidentiel 12e mairie. Nazalaki grand maître munene na makamu o etali pouvoir ya bonganga o bozongo neza liboso na ngai. Komaki passer walesa akendaki ko sambelela moko ya biso ya misala na biso ya bokoko oyo ya bonganga oyo champion wana akoma pemeni ya passer walesa apesa ba biloko wa bokoko wana bayaki ko intopiske na bambongo balekala ba moyanyo surtout de batiaki na niveau ya justice. Alors nga na kata justice action na ngeza la kiboy na yaki uniquement babenga nga pona compléter na moyen financier et puis na spiritualité parce que nazalaki grand maître ya blague té ton na côté bitumba wana na bandi ko financier na bandi pe ko sala o ezali bonganga. Alors na bonganga na salaki na financement na salaki na aboutir na l'autre côté na dit toujours ba échec na kendaki ti ko mona tasi o babengaka mbengu na ngambu ya Pont Maréchal na province ya Congo central. Na kendaki kuna na salaki 3 jours na mai na bimai na ma pouvoir o ya ngai pouvoir wana to na sali mbala ya liboso na sali yango automatiquement etumbaki temple na ngai ndenge ba stati musu bazali awa eza ya kozika etumbaki temple na ngai tango etumi temple na ngai na continuer toujours na yako perdre moi na ngai mobali na kombo ya Stani Moleka na lobi jamais tokotika makambo tokolande pour la deuxième fois tokotake totakaki eye kokoma deuxième cérémonie pardon moi si a longwe na likolo ya balcon a gratter a glisser a kwei tango moi sa kwei azalaki na mwana maboko mwana ngai na kombo ya Guy Moleka mwana buka na ye Mukongo et puis mwana na akufaki na âge ya 9 mois. Tango mwana akufi tozongi na réunion na biso kaka ya lisanga oyo place batina kingana kene ko sala ba cérémonie pona ko récit passé walesa ezali na 32e chute ya rivière Pozo na croisement na yango na fleuve Congo. Place wana ona zoloba bato bayebi kuna bayiki bat bakoma kuna te navigation ezalaka te pêcheur akomaka wana te eloko mo ekomaka wana ezali te. C'est ba cérémonie nyonso ndenge ezalaki tant na na zoe Kinshasa na kuta na madame na en tout cas cette fois-ci on a réussi ba cérémonie sengaki fallait qu'il na marché ata mona ba marché azo ba biloko ezalaki besoin ya kosalela makambo wana tango mwasi akei mwasi azongaki susu te wana déjà na sina perdaki mwana ya mibale ya 9 mois après ya ko perdre mwana ya 10 ans mwasi azongaki te et comme elle voit 3e échec na ngai pour na otake kaka passer walesa mwasi tango akufaki na zemi ya 6 mois na baki na kotika susu mamoyo te. Comment c'est fait que nga na otake passer oyo ba retour oyo ya osala izotake ngai alors pouvoir nino ya zanango tozi programme to sali to luka même na moyen des accidents to envoûté na position oyo ke soki ameki ko bima na tiaki remorque na ngai en jeu d'une manière que et tout a passé walesa l'envoûtement moko boye akufa sur accident de l'entretemps beaucoup qu'on a biso ezaki toujours na sewana opération ezaki loko la lobby ba ko apprendre ngai avant un jour ya opération que mutu kana ngai ekwe na mai ndombe mutu moko abimate to yeko zo 3e programme non cette fois-ci nazo bimisaka don di correct na nga naza nango awa na installer yango tant on a installé yango opération ya passer il fallait ezala na à peu près kokoma 11h ou avant 15h na yeko za coup de téléphone ya moko na biso ndenge chauffeur akeya komi kuna asali accident abomi batu mutu kane peli moto na chauffeur abimate ba portier bloqué na yeko vana na naku deuxième voiture Toyota Corolla et kopela moto juste libosa le pango na ngai na lingaki na boma yango na yoki be esprit na nga ba yesi na bi tika yango za sacrifice pour cette fois-ci bozolonga walesa kaka na même moi wana ndaku na nga na utaki poto na chaye biloko na nga na boîte de nuit na boîte de nuit ya munene likolo na kombo ya As de Pique biloko nyonso na taki na kati e ko na kozika
Tango eziki na monike un peu force kiti awa. Fallait na déplacer na zongana Europe koluka ba parfum o ezo périmètre ko sala misala wana. Tant na comme na Europe na vandi na pongi ya moi. J'ai repos moko ya 3 heures du temps après Kayou. Na moni passé wale ça a s'habiller kaka ndenge na mona na parquet. Alobi na nga mwana makambu oyo za kolanda oyo eza makambu ya yote. Oyo eza makambu ya Nzambe. Mutu yo zo protéger na sambelaki pona ya bika. Metango yo koti makambu oyo Nzamba za bosenga na yo. Soki olali Nzambe te okotia bomo ina na mokuse. Na lamukaki à partir ya Europe na bengi champion alobi na ngai makambu pamba wana vérifier na ba loge ki ba kilti oyo yebi kuna ba science la kilti oyo yebi kuna ta ba loge ba ko pesa ngai comme moko ya Esho Monde Simba Business nazi catalogue wana na loki passer wale sanakati na mona ki ete na loki na ba catégorie mususu ba catalogue misusu na mona ki ete mais ba ne ko persévérer nga toujours na ko ya Kishasa na comme na Kishasa na ko za susu révélation na ko lota lisusu bon na été sur yango benga révélation tant on attaquer na ndenge nyonso je pense que tant on va attaquer na zolo ba bozo on va attaquer te eza ba cérémonie ya mitakala ba cérémonie ya makasi na bi non na zolo ka passer oyo na mona ye na posa na na poussa ndena yeba pouvoir ni nazaka na yango ngai pe na kota pouvoir o ya za nango po eza fort e betinga mingi papa ya mbingai ta on a yambie na rencontrer ye automatiquement to sololi aprenga mutuna moko est-ce que temple za nanda kuna yo na bi effectivement na temple ya munene na ndako so to ke sikoyo to kozwa yango ngabi papa to kozwa yango ondimike Yesu Kristo za mokonzi na pe mobikisi na yo ondimeli Nzambe to zwa biloko oyo ngai papa nandimi moka ataka bi tokei nazali na frère na nga pembe na mitu na nga bi oh pour to ke passer on a mona sambe na etemba mo to ke ne boy ah to kende oyo komi na bango kuna nga da na FC vérité tant to komi passer a matina escalier na nga muke wana pona okota na temple alobi kaka na komona Yesu abandi ko zwa biloko wana peso de bokanga biloko oyo nde baza okanga ngo ngai moko kolo biloko oyo biloko evandi oyo na banga ki pona ya bi force ni nezali awa et puis tant to koti na pasteur ezo sala ngana yebi ke oui awa sikoyo makamo na lukaki ekokisami mais Nzambe oyo asambela kaza makasi asimbaki yango sans prière sans cérémonie sans eloko moko sala alobi kaka stati oyo akangie na mutu o komona ye nani o komona ye nani zwaye yemonga sino moko aniko kitsana se nde ba papa passer mususu bazalaki pembe na ye oyo ba osa musala Nzambe apesi ordre abi bozo abiloko yoso eke na église papa abi bozo directement pour que na église bo bana délivrance na ye tant na na côte na ngati église ya papa walesa na oka posa ko suba na ba serviteur de Dieu bazali pembe na ngai na sengi bango na suba na ke ko se soulager milimo wana ya mbengu mengu oyo ezaya na nzoto na ngai na milimo oyo babengaka fumu elongo ebimi na nzoto na ngai bango mibale batuni ngai yo pesi biloko na biso boye pona nini zwa biloko na so zongsa soko kotika nzoto na d'abord ozokufa tant na zolo baba lobi na nga bongo na tali permet de part à l'autre na douche na zanga moko na urinoir kuna na zaya na mutute na kota inga mwe za jour ya délivrance seulement ba betting eloko na kingo pum na lingina resistir ke ba betting na tolo na sali effort ya kokima koya kokweya mbangu place basala Nzambe bazalaki alors o elekanaki na ebaki yango te na ekoyeba yango na video o bazwaki délivrance na ngame Ozanani, 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 Ozanani,
Allez, Yozanani. Ozana zamba nini mbengu Ozana zamba nini mbengu tocha wa moto Kota mayombe Au continent nzoto ça fait combien de temps Au continent ça fait combien de temps 27 ans au kota ki ndenge nini Na ibale côté nini Na ibale côté nini Na samai nde sai ke na église bana ba prière pour Ngai Guy Moleka mwana ya fils Moleka wala ki directeur administratif et financier DAF ya Hôtel de Monnaie et Banque d'Isaïr na sengi oyo nyonso aza ko senga nzambe chrétien nyonso na motema moko alimbisa ngai bolimbisa ngai nazala moko ya chrétien kati na bino ndenge bolobi ke mikolo ekomi ndenge balobi ke mikolo ekomi ya suka na kati ya suka na bino nazala moko na bino na témoigner monene na tata nzambe nde ye bazali papa walesa nzambe nde ye ba Christ Jésus Christ oyo bazali ko senga nde tata nzambe ye wana o ngala naki ezalaki nzambe te ezali sema esengwa pamba bapesa kinga na mokili ngai Corneille Chota sida ya mbongo ndenga yoyo na yejise kaka ko bimisa bosalité ya diable na ko bimisa mutakala ya Satan par rapport à ba ignorance tozaki nango na kati na mokili na sena moi to mandai ko croire que no poto vivre et photos na ba forme roboye ya ba esprit démoniaque afin que poto survivre na mokili on a kolo bezali nini nazali moko ya ba disciple ya maître Guy Moleka na yaki ko luka ba pouvoir simanaye enfin que na meke un peu kozala célèbre na mokili comment na banda kozaba marché par rapport à service nangai ko faire déplacer bato ko faire voyager bato na banda kozaba marché par-ci par-là tout le temps nazala na mbongo ebele et nazuluka ki yango nazwaki yango pe nazwi mbongo yango nasombi ba mituka na sali nyoso mokili na ko sala o bayebi nasombi bandaku nazana ba photo ezali na kati ya telefone ba mituka na ngai ba photo ya mwasi na nga mundele na bana naza mutu te ke na ye ko témoigner nzambe soit pona sima ya $10 to sima eloko mo muta plesi ngai to ba corrompre nga na sala eleko mo boye pona kozwa mbongo te nako kolakisa ba bon de versement na ngai ya ba compte ya ba banque o na bande ko sala ba versement na ngai ba extrait bancaire na nga jamais ba carte bancaire na nga nazanango donc nazana ba preuve nyoso mukile yebi ke wana sida ya mbongo en tout cas toutefois na bande ko régner sous pouvoir ya diable marché nyonso bande ko zwa e bande ozala marché nyonso utakaka na sima ya diable na ignorance nazalaki nango bénéfice ya diable ezala kaka ke apesio abombi macheti sima na yo donc na perdre bana na ngai na perdre bazemi ya bana 4 bana mobimba oyo mwasi nanga sala avortement donc ba regret za makasi na ko na ba difficulté nazo zwa su ba marché te ba makambo ekomi ko kombela ngai ya makasi vraiment ba difficulté makasi na ko kutana na ba na problème il y a contacté mon azalaki na ngona mutu moko boye il y a niveau à $35,000 ayeko kangangai tango ayeko kangangai ayeko kotisa ngai prison. Je me suis dit c'est sûr que non ça va pas de problème nandimi ko futa moto yo mbongo na ye mais nazaki na cash li susute parce que pouvoir na ngai comme qui faible déjà cash ezaki li susute nde na ko sacrifier parcelle na ngai et puis na ba mande na nga na ko zo liberté tant na ko zo liberté na comme qui totalement fini. Je me suis dit c'est il faut na zonga sous c'est pas un grand maître pour que na renouveler na yokuta grand maître Guy Moleka na kuti grand maître na tuni na ko sala nini pour que na renouveler liso ba makamu na ngai grand maître talingai aseki abisinga vanda na vandi abisinga lobi omone nenga na zaboye ngai pe daboye ko ebisa yo
nazangi na ba problème moko boye o na kotaki ni en tout cas résultat o tozui ya pasteur o na bande ko kotengi makambo na ye ko bundisa ye na ko ibisa OK na ememinga échec makasi donc nazo mona ke puissance moko na ko sala lisusu pona yo na likambo na ezate donc na minute ezake photo luka mutu wana ko to luka nzambe na ye enfin que tozwa deuxième relève na sima ya nzambe na ye nyonso na landaki ya mokili epesi ngai mokongo na pasi na ba délivrance je pense que monde entier komona comment ndenge nini aluka kyo ndeni siko opesa chance ya mbongo siko mwasi na ya avortaki 4 ozwaki bana après ça à part ça Combien de bandes? ozwaki bana 4 fois à part ça à papa bana 4 osali soni yaya na esiko lelo nakomi moto ya sika comme on a juste frère Corneille sida ya mbongo eza na aussi non benga sida ya Christ donc na lingi Christ ti liwa